Voilà, maintenant mingi na bino na sevom télévision etando ya bwanya etando ya bosomi etando oyo ekala basabino na pongi etando oyo na tina ete kola kasaka bino tango nyonso mai makambo oyo ya ntina oyo pesa ntombwa na kati ya bomoyo na biso bayindo na kati ya Afrika mobimbwa yango tolobaka ete awa na sevom télévision ezali etando ya bayindo nyonso la porte est grandement ouverte oyo azali na posa ya koya kosangana biso tozali grandement ouverte ya koyamba bino pona nini te baebanse baza na posa ete baleka na manaka na biso oyo donc yango neto seka bonyosi bozwami topesi bino mbote de partout vous êtes bozali bongo libanda ya mboka bolandaka biso na kona toboni bandeko ya Brazza ndeko Ekofo depuis bongo Brazzaville topesi bino pena mbote mingi ndeko Ekofo bambote mingi na bino bandeko pe ya este kuna bongo tombo na ngambo ya Bukavu na Nord Kivu couple Loma Gelor Loma elongo bongo na mama Lina Kayembe libota mbemba topesa mbote mingi esika bozwami bambote na bino bambote penza lisusu ya mingi na bango mei neso nyanzila fumu kusu kiamuta na pana na ngola mokoyi bongo ya misala etikaki bongo walongo fumu kimbangu wangeto kulwa massive ya lulendo matondo mingi bambote mingi na bino tata longo pena bandengo ebandeli bambote na bino mingi bambote lisusu na bango le cordon général ya Van Mobimba vun amamo ngangunza mpusu kiambu bambote mingi na bino biso ya lelo esengo ko zaso liboso na bino ya beton na bino nous sommes de retour na manaka na bino mesana bomo mesano analyse sportive manaka oyo elakisaka bino tango nyonso ba histoire passé na kati ya sport mobimba eza pe wana pona koteya bino kolakisa bino ba piste de solution ekesenga biso tozala bongo na tombwa tozala bongo ba sortie tozala bongo ba succès na kati ya sport na biso na généralité na mobimba na ba discipline yango nyonso donc na kati ya judo na kati ya basket na handball na football wana za sport wa bokomona bongo na boxe bokomona bongo na taekwondo kuna pe na ba cycliste na vélo bokoto kobeta masolo wana nyonso tu awa na kati ya manaka na biso analyse sportive lelo toza kokoba na bino kaka na sujet to dobaka na bino pour juper moi ntango toza ki bon na problème technique na problème ezalaki mo ebele kasi ya mbala o penza tozongi toza pena mobimba bolanda biso pena bon uniforme na kati ya Vom télévision etando na bino ya boyebi etando ya bosomi analyse sportive le to koba liso na biso to betaka na bino pona nini vuvamu na kati ya sport donc vuvamu ndenge tespekaka bino mbaleleki na émission ya Yambo na numéro 1 tespekaka bino ke vuvamu ezali etinda tata mokeli eke ye pona kozongisa bayindo na nzela na bango ya bomo ya solo kasi na kati ya sport esenga na biso pe tozongisa sport na biso na bobiso ebala na bongo na milimo na biso pona epesa biso bokasi epesa biso nguya pona to faire face devant mokili mobimba oyo eketema liboso na biso na football na boxe na basket na judo na ba discipline nyonso liboso na biso elikite RDC na ye donc eloka makasi to bakeloka makasi to kona pe loka makasi pa na solo na makasi na yango pamba te to bala nisi yango elongo na bonzambe na biso esaka bino mbaleleki ete les grands joueurs du monde Ronaldinho bato ebele boyebi abande kozonga parfois na mboka na bango na Brésil soki konja azongi Brésil mais batunaka motuna na ba journaliste na Brésil ozongaka ndenge nini ntango nyonso ozongaka Brésil alobaka na biso ete bale ebetamaka mpe na besprit wana Ronaldinho aloba wana bale ebetamaka na besprit nazongaka awa mpona kozwa force kozwa énergie oyo ekepesa ngai nzela ya kokende kocontinue œuvre oyo naza koexerce na kati ya mokili pourquoi papa na biso
bale ya ba sport na biso totika bonzambe na biso limisa yango libanda sport na biso na kati ya Congo ekoma lokola donc sport ya kisi totia elika na kisi po toyebika biso soki moto akomi joueur na Congo il faut asimba kisi so akomi judoka makasi na Congo il faut asimba kisi mpona bima champion mpona azwa batitre esenga nini fona ke kaka na kosimba loge or ke yango te ezali bongo identité na biso yango te ezali bongo soubassement na biso tozangi pilier na kati ya sport ke toza na pilier na biso ezali milimo na biso ezali tobelelaka yango te mpona ebalana na sport na biso yango moni lelo ndenge toloba na bino toteya bino to analyser ensemble elongo biso na bino na vamu na kati ya sport parce que c'est une importance makasi parce que l'homme nazali au centre ya makambo nyonso na kati ya mokili alors lokola vamu yaki mpona ko réhabiliter d'abord l'homme noir en particulier alors to senga pe na biso et tobandi na Congo pour ne pas tout le battre que o te to kende te tobandi na Congo to kende de temps en temps na ba pays ezali to kobeta ba histoire ba Côte d'Ivoire to kobeta ba histoire ba Zambie et pour toi na histoire morte la sabino kala mingi te histoire ya coupe du monde 98 pour mon match ya Zambie na Italie Zambie a gagné Italie 4-0 to la sabino yango bomona yango na ba Nicolas ali koya donc egosenga na biso kobalanisa bonzambe na biso na sport na biso lelo na kati na masolo ya lelo to tirer sport moko o abengaka judo nde tolobela lelo na kati ya sport wana judo bato babengaka kaka judo mais eyebi te ke judo mpe eza ya biso te ezali sport ya bapaya bayekolakisa biso e nyonso esalamaka na kati ya judo tobelaka nde milimo na bango okoka tobeleli yo te esalaka te bakata nyonso tosalaka na judo bamouvement tosalaka na judo wazari shido nini tu tobelaka o tolobaka wana ezalaka balangi na biso te e en réalité eza milimo na bango nde tobelaka alors biso ntango tozwi sport wana toyambi yango kati na biso tondimi kosala yango ezosenga na biso tobalanisa yango ntango nyonso na milimo na biso parce que bango to basalaka ba sport na bango basalaka bakata na bango wana babelaka nde milimo na bango oyo ekelaki biloko wana alors omonaka ntango nyonso bakobela babesprit na bango bakosala makasi devant biso donc soki otie judoka chinois awa otie judoka ya Corée du Sud otie judoka ya Corée du Nord otie judoka ya Japon mais judoka ya Congo omonaka différence ekozala omonaka différence ekozala parce que bango nde baza bakolo nango bango nde bakolo sport wana alors jamais yo kosala ngo makasi koleka bango et bango bakosalaka makasi koleka biso parce que eza ya bango tokobunda basport na bango tobela oyo ya bango ozobunda na chinois judoka yo oza congolais moko osalaka mosala osala oyo ya bango osala sport na bango alors ezala difficile mpona yo olonga ye soki ozali attaché te na molimo na yo parce que nyonso tu na biso na kati ya mokili ezali lié par nos esprits donc l'esprit na biso pe ya sport ezali kala mingi te lisusu oyo tolakisa bino sport na biso ya boyindo sawa parce que ebele bayebaka te biso mpe na Afrique toza na sport na biso po chaque pays du monde chaque continent aza na eloko na ye oyo ezali origine na ye na sport so okei na Europe origine na bango ezalaka ballon football yango komona ke na Europe tosangani coupe du monde tobeti coupe du monde baeuropéen baza ba coupe du monde ebele koleka ba continent nyonso
pamba te eza nde sport na bango bango nde baza ba originaire na yango soto kei na États-Unis d'Amérique to omona basketball omona pe soto sangisi ba pays nyonso ya monde pays moko te leki ba États-Unis na ba titre na basket parce que bango nde baza ba origine na yango soto ke na karaté okomona ke pays moko te na monde aza na ba judoka baza plus titré koleka ba chinois ba judoka chinois ba karatéka chinois pamba te bango nde bazali source na yango mais le but est que le rôle bazali na ba source ya ba sport na bango babetaka ba sport mususu tete basala ba sport mususu mais o ya bango identité na bango bakoko longola ngo jamais omona ke chinois tout ayebi karaté parce que ça bo bango et karaté na pe balani pena ki bo bango babelaka minimo na bango ezo kosunga bango na kati po ezo ko révéler bango ezali ki bo bango parce que ça sport na bango. Alors biso na Afrique nous appelons oya biso ezali savoir ezali tola sabino yango kala mingi te tozo ikota na page wana bobando komona yango savoir ndenge nini se déroulaka ndenge nini e pratiquamaka akati Novembre TV na analyse sportive bokolanda yango en intégralité. Alors tant que toya ko salaka ba sport wana tout ya ba paya logiquement tant que to accueillir yango kati na biso et ko senga biso to balanisa yango na milimo na biso na bonzambe na biso po epesa pole po epesa feeling ya malonga epesa alliance ya malonga po to pratiquer yango na physique to zo ape ba excellence to zo ba titre to zo ba ntombo to zo ba succès po to pratiquer yango na logique to pratiquer yango na bonzambe to balanisi yango na bonzambe na biso tango nyonso ne soganzila bateaka biso banabelaka biso to libérer Congo sport mais aka pamba te pour libérer Congo sport na bwanya na mayele et kosengela na biso to balanisa ba sport ba discipline na biso nyonso auto pratikaka awa ezala commet encore na bonzambe na biso wana nde omona peste omona tombo tuti koleka awa na l'éliminatoire ya Coupe d'Afrique 2025 Maroc tomoni biso nyonso mayo oyo esalami na kati équipe nationale to gagner 4 matchs to poli des matchs tuti koleka awa na CAN féminine ya handball et betami awa milefu na mboka na biso tournoi wana betami awa oyo topesi pe longoni na son excellence ministre sport tata papa na biso Didier Bidimbu na implication na bango omoni tournoi eleki na kimia eleki na esengo na mbote malgré RDC akatanaki na quart de finale kasi toyambi bandeko kitoko bandeko bakei na témoignage ya malonga pona nini to arrivé te kozwa ba coupe wana parce que tozali attaché te na milimo to na relation ya malonga te na bonzambe na biso yango ekosalaka biso tango nyonso tobanda kozalaka na ba échec en échec pamba te tozali attaché te. Alors mwana mama aboti mwana akolisi bana bakoli mais atindi bana bakende kosala sport oyo ezali bongo judo po ani atindi bakosala judo parce que sport na kati ya nzoto ya moto ezali na importance ya makasi e na vie na biso bato ezosenga na biso tozwaka mpe ntango ya kosalaka sport po epesa nzoto makasi e rajeunir ba muscle na biso e rajeunir ba mikuwa na biso e rajeunir ba makambo be na kati ya nzoto na biso. Alors ba sport wana nyonso tosalaka wana ezalaka na importance makasi na nzoto ya moto. Alors moto atindi mwana na ye akei kosala judo akei soit kosala karaté et le but est que ndenge bana bakei kosala ba judo wana bana bakoma bakuluna bana bakoma babandi
te. Nzoka sport eformaka bandi te. Sport eformaka bakuna te, mais sport ezana mpona koencadre bajeune, koencadre bilenge, bazala na baforme ya bien, bazala na banzoto ya kitoko. Alors mutu atindi mwana ke kosala judo, mwana komi na judo, bandi ko pratiquer judo, et encadrement soki ezali ya malamu te na bametre, yango omonaka badérapage ekozala. Omona mutu akoya judoka, après une année ayokoma kuluna, après 2 ans akomi brigand, après 3 ans akomi bandi te. Eza ke batu bazali encadré te na bonzambe d'abord, parce que tant batu encadré bana na kati ya sport, na kati ya discipline moko songo neti tolobela judo awa, tant batu wana oza maître, oza ko encadrer bana, oza wana censé ya kolakisa bana nzela na solo, ya kobalanisa sport wana oza kolakisa bana na bonzambe na biso bayindo. Parce que milimo na biso ya sport ezali oyo eyaka mpe na ntango wana toza kopratike, bazali wana mpona kopesa bokasi na baathlète oyo bazali kopratike yango mpo to bakokende kobunda bacompétition internationaux, bazala makasi ya kolonga bamédaille. Alors soki moto azali encadré malamu te, to bakomema ye na compétition, akozala mesure te ya kolonga, akozala na makasi te ya kozwa médaille, pamba te azali bien encadré te, azali bien formé te. Okomona soki bajudoka mosusu baza mpe azali encadré te na molimo, azali mpe encadré te na physique, alors réalité na ye kozala nini? Yango omona totindi bajudoka bakei, mais bakozongela biso na rien. Tout à koleka awa na Jeux olympiques Paris 2024 oyo RDC atindaki équipe mobimba, équipe nationale ya bajudoka, ya bajudoka bakendaki, mais ata moko te oyo alongaki ata médaille bronze, ata moko te alongaki médaille argent. Bronze ku tolongi te, bongo argent tokolonga te. Nini eza kosala bongo échec ezala, pamba te tozali attaché te na bonzambe na biso, na basport na biso, na badiscipline tosalaka, tozali attaché te. Phénomène moko so eza kati na bato mingi na banengwa, bana basi, les filles tant bakenda kosala basport, mama mpe kaka boti mwana ya mwasi akotinda ye akende kosala sport ate na judo. Alors constat oyo tosali, totambolaki na bainstance mo ebele, na baclub mo ebele ya judo, tozalaki constant que bana basi nyonso ya bajudokate balesibienne. Sikoyo tomituni question kati na biso moko, mais soko osala sport oza mwana mwasi, il faut ka okoma lesbienne, omikomisa mobali. Je ne pense pas que ezala bongo. Mama yango moni ba mama ebele bakomi koboya bana bango basala ba sport wana, ya bana bango basala ba sport wana, wali keso atini mwana mwasi la sport, automatiquement mwana mwasi akoma nestre ya mibali, akomi lesbienne, akomi homosexuel. Or ezali pe lisusu parmi biloko eza kotia biso na défense na kati ba sport na biso, ezali meba ya makasi, ezali kokadre te na bonzambe na biso. Mpona nini kaka mwasi soki esala sport fo okoma na batiti nyonso ekomi ya mobali, olia na kimobali, otambola na kimobali, olata na kimobali te. Batindi osala sport mpona orajeunir nzoto, mpona epesa nzoto makasi, epesa nzoto forme ya bien.
mais batindi oto okende kosala sport po mikomisa lokola mobali. Totunaki bato bamama e bamama ebele bazalaki desi na bakomportement ya bongo. Mosusu tolobi ke nga mwana nga jamais nakoti nasala sport po soki akesala sport wana akomi ne mobali. Mpona nini bana baza kokoma bongo parce que tozali attaché te na bonzambe ya biso. Vivons na kati ya sport eza te. Tovutuli sport tozongisi sport na bobiso te. Yango omona ke ntango moto akesala sport wana tema milimo oyo tobelaka mpe na basport wana ezali ya bapaya. Milimo wana bapaya wana eza milimo mpe ya négativité mpo na biso. Alors milimo wana eza kokota bana basi. Ntango moto ake pratiquer 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, milimo wana ekoti to na nzoto ya moto. Yango omona mwana mwasi ase déformé. Cause nango eza bongo. Omona mwasi ase déformé. Akomi mobali. Akomi kosala makambo ya kimobali. Totambolaki na ba-club pena. Na ba-club pena mo ebele kati ola sema bilili bomona bilili. Tokosia ko bilili bokomana komona siko ba forme ya basi o baza na kati ya club wana. Bomona milongi na bango ba forme na bango olenge ni bazali kosalela makambo. Et soko tuni bango et to soki pe montango te ya kozwa bango na ba interview o bazalaki na kati ya kubunda temple ezalaki te ya kozwa bango na ba interview. To salaki constant wana. Bana mibali ya mike parce que club yango peza club yebani tokotanga pena kombo nango te pona ba raison ezali ebele mais tokotia ba élément. Bazali na ba catégorie nyonso, baza na mini, baza na cadet, baza na junior, baza na senior et baza na ba catégorie nyonso, baza pe na ba arbitre bazali internationaux ba na kati ya club wana bazali. Et banda ko landa bango malembe to sala ba constant en tant que analyse sportive. Analyse sportive et na LP à spiritualité parce que biso toteaka toujours oyo ezali bongo spiritualité na kati ya sport. Na domaine ya sport to oteya vuvamu ke na domaine ya sport parce que vuvamu ezali etinda d'abord ya Nzambe. Plutôt de la bongo parce que Nzambe pour na sa compréhension directe na bino ba téléspectateurs ezali etinda ya Nzambe oyo ye kat na biso. Alors etinda wana ekwei na leso nyandela from kuskemta na pana na ngola ba pesi na biso bana. Biso peto ye ko kati na bino ba branche bete na kati ya sport. Donc tokozwa kaka ba maye o bango ba tola kisa biso to ramener yango na sport pour na kopesa pole. Pour na kopesa pe ba solution pour na komema tombo komema succès na kati ya sport na biso. Na lelo oyo équipe na biso ya judo na baisse ya makasi pour prévenir tout ce que mon ngo tout ko kende jeux olympiques to yagita na médaille moko te. Bango tout bazala ki éliminer bango tout. Motu moko te apesa ki biso eloko ya motuya. Pona nini? Parce que d'abord préparer na bien te. Et le ba difficulté dans ba club wana bazana ba équipement pétant ya bien te. Bazana na besika mala muta ko sa ba entraînement. Alors muto a un endroit approprié pour na sa entraînement. Alors ça la paix sport bien te. Alors so otindi na ba extension ezali ya minene ba compétition ezali ya minene. Alors ça na makambo beti parce que ça non préparé. Nous d'abord à s'entraîner dans la salle climatisée, tu sais même dans la salle climatisée. Kaso bomiet. Parce que d'autres naie et ça la climatisée été. Sur le côté la salle est climatisée. Alors ça la sport bien te. Muto a ça la zélo. Soko meme na tatami oyo ezali bien encadré oyo ezali na ba norme akobaluka bien te na ring parce que amesana na mabele. Eza même na ba joueur moto abetaka bale na makolo nguso opesi botile akobeta bale te akoka te
Mutabeza na zelo so meme na pelouse ya kokate ya lokoya pour mapamba parce que message na zelo. Alors il senya na biso ko former bana na ba catégorie nyonso. Pour former mutu na zelo, pour former pe na ba salle. So biloko wana nyonso comme na importance comme na motu ya soki pe ba continue biso pe ya mboka. Ba tie siko vulgarisation na ya makasi na kati ya marambo. Oyo toyebelaka oyo. Ba pesi oyo ezali ya malamu na kati ya sport na kosunga sport ekele liboso ekosenga ni ekosenga ba équipement ezala ya malonga ekosenga ba salle ezala ya bien tomoni awa banga batongela biso awa arena mais le pas arena misala ekatana oyo ngesunga pe jeunesse batongeli biso ba stade pe ebele te pesi longonia na 20 batongeli biso pe na martyr ba stadium oyo ezali pe ya sport o ba judoka bako sala pe judo ba karateka bako sala pe karate kasi pona nini te ba club oyo ezali ba ya CCC yo pesa bango ba accès te na ba extension wana ba club oyo balelaka financement ya malongo eza te bazalaka na corps bazalaka na visite moko te ya gouvernement. Alors et vous allez passer pour na bango ba pesa oyo ezali ba meilleur judoka peut-être na nous élément oyo ya ba judoka mi balo baza ko bunda ya minime bazali bana mikia bazo bunda to landa pe élément oyo bongo to kozonga juste après pour na ko continuer analyse na biso to soufflement mokene élément oyo ya combat oyo ya minime to landa. Pantalon de la moulaï. Maman, on a mon taco. Ouais, puis pour nous voir. Voici, voilà, t'as déjà. Tout est chauffé. Et après c'est. Matondo mingi bozo kolanda bongo elema wana ya club wana tokotanga pena kombo nango te pona ba raison ezali mwa ebele mais bomoni club yango po baza pe na ba difficulté pe ebele biloko kuto moni basaleli wana eza pena mingi pe ezali ya bango te mais bazwaki toujours pona kopesa tellement ba caméra yaki ezalaki pe journée ezalaki pe epesamaki pona judo yango moni basalaki activité wana et bazali na ba discipline nyonso club ezali pena bien formé et formaka batu ezolakisa pena bana nzela ya kimia nzela ya solo kasi tokotelemela kaka likambo moko oyo toza komona kati na mboka na biso négligence ya basportif ezali pena ebele et toza na baclub ebele babon judoka bazali pena ya malonga ya makasi alors bajudoka oyo bazali ya malonga bazalaka un peu négligé bazali négligé fort et bakena ozala biso ba judoka o bayebani te judoka moko bo asalaka ne pa entraînement te bazwa ye kaka te mana na pire vene mo azalaka wana na gouvernement ayaka kozwa ye akoti na équipe nationale akie na ye or ke babon judoka bazali neti na club oyo okuta babon judoka baza na kati bajudoka vraiment bazali bomoni baza kuna bana mike mingi bomoni ndenge bana bazobunda babanda dès le bas âge baza okeye nango malembe et soutien nde tozo kosenga na gouvernement papa de bidini bozo mona bana nde baza komerge na pasi na kokoso kasi so botie soutien bosungi bango na ba équipement na ba moyen et ça la pe biso bien
club wana ebimisa pe ba judoka ya malonga ba judoka ya makasi e ba bon jiga ba kobima na kati club wana pona ni te ko pesa pe sengo na pays mobimba donc on pe na ba judoka o bazali ya bien pona biso et to na susu élément moko to mona siko bana basi nde baso bunda banengwa o to benga banengwa bana basi baso bunda botala siko bana basi nde baso bunda botala siko ba forme na bango to lebela ki ya muta komi judoka makomi mwa mobile forme ya bomwa seza soute na kati na ye judoka pena makomi ne siko mobile donc mona pa ndenge muta ya bunda o mobile tout dans l'élément au juste après l'élément to kozonga pona to décortiquer ensemble to landa Matondo mingi ba uniforme télévision ya bandeko balinga analyse sportive bolandi bomoni ndenge bana basi baso ndongwana baso bunda pena la kati ya ring donc mona pena o pena judo 4 pena baso bunda même malheureusement to zo ko déplorer ka eloko moko to ko lela na bango baso ko mekomisa mibali baso tika kibo mwasi na bango baso komisa ki mobali or que to ipe ba judo 4 pe ya poto et moko to yebi azali capitaine équipe ya France azali mère de 5 enfants mais judo 4 abunda ka normal mais azana mobali azana bana azana foyer normal asa mwasi mais epekisi ete asala ki mwasi na ye parce que ata judo 4 te epekisi ete asala ki mwasi na ata mwasi ndenge banso bazali mais sala sport donc biso pe na kati na biso na mboka na biso elobi te ke soki mwana mwasi nyonso okomi sportif okomi kobeta ndembo okomi kosala karate okomi kosala judo okomi kosala boxe omekomisi mwasi otiki nyonso ya kibo mwasi na yo okomi mobali te tozala kaka na identité na biso ya kibo mwasi kasi sport ezali wana mpona korajeunir nzoto mpona kobongisa ba forme ya nzoto eza mabe te mwasi asala sport ezali normal kasi komikomisa te mobali yango toza kodéplorer sur yango e outi kolanda bongo elema tolanda elema moko ya suka mpona tokende bongo koshite na émission na biso ya mokolo malelo parce que tv eza mpe ngonga bazosenda biso da biso kaka na régie tokomokoma na atterrissage mais tolanda elema ya suka bongo tokozonga juste après elema mpona kofinir émission na biso tolanda komba o lisusu ezali ya bana basi mibale bolanda babenga mwana mwasi yango esende babenga esende na bike batanda ndako baseki babenga esende bolanda elema oyo juste après komba esende bongo tokozonga mpona toterminer émission na biso ya mokolo malelo analyse sportive tolanda Un combat à Bikacheni. Vrai combat.
présence maître Djoumo. Matondo mingi ya lelo ezalaki bongo esengo bolandi mpenza belema oyo na bokebi esepelisi pena bandeko na yolo bakoni batie pena TV baza kolanda biso pena TV moko batie wana baza batebele bazolanda ndeko David Vuvu bazolanda biso na ngambo ya yolo ndeko Moïse Nsilu bozolanda Junior Ikeli bozolanda pena biso na bokebi analyse sportive yango émission na bino bolingaka mingi etozongi pena en bonne uniforme na bandako na bino bolanda biso tango nyonso bolanda biso tozali elongo na bino kaka ndenge moko na ngando mbe lobaka ekenda bato etikala bato tuuti bongo kolakisa bino belema oyo misato bomoni motuya na bino tokosimba oyo ezali sujet na biso kokoba nango malembe tito okende bokosilisa tozongisa sport na biso ebalana na bonzambe na biso tala ndenge bana bazosala masano bana bazobunda kasi milimo tu bazokobelela wana wazari nini tu bakrise bazokosala wana eza bakine biso eza ya bapaya milimo ya bapaya alors ekosengela na biso soki tobalisi mpe ya biso na milimo na biso ekesonga biso tokende liboso mpona tosala mpe succès na monde or sans oublier toya mpe na savoir na so ezali sport na biso ya boyindo savoir ezali mpona nini ezali pratike te na Congo mpona nini ezali pratike te na Afrique pamba te ezali néglige bato batalaka yango te bato bakipaka yango te or ke yango mpe ezali sport oyo eza kosangisa basport no sport kati ya sawara okomona bayiba judo na kati ya sawara bayiba karate na kati ya sawara okolakisa bino yango mikolo ezali bayiba mpe boxe na kati ya sawara ebimisi badiscipline ebele sawara wana boxe karate judo taekwondo eza na kati bientôt bokoma kolanda yango en intégralité malembe mpona bocomprendre sawara eza nini tokoexplike bino mpe yango sawara eza nini eza discipline ya sport eza sport soki tobalanisi sport na biso na bonzambe na biso ekepesa biso nzela ya bien mpona mpe bato fongola mpe mboka na biso parce que thermomètre ya mboka ezalaka sport soki sport eza bien te ekesala mpe bien te na kati ya mboka parce que ezali esika oyo bato bakende moko koseretrouve ata na mwa esengo parce que tosali politique ekosimba tomoni kekebe toza na souci tosali boye na santé souci na science souci kasi ntango bato bazongaka na sport eza kosangisa biso nyonso ozala ya majorité ozala ya opposition ozala soki ya ndenge nini sport esepelisa biso nyonso ntango omoni judoka ozobunda judoka wasepelisi ngai moza moto ya majorité judoka waya mwana mpe boyambani judoka bundi kitoko asepelisi bino epesi mpe biso esengo bamedaille ekomi koya na Congo tokozala na succès ya makasi soki kaka tobalanisi sport na biso na bonzambe na biso sete nde kozala yango wana soki kaka tozwi sport na biso tozongisi yango na buvambu na biso na bonzambe na biso tosangisi yango na milimo na biso okomona sport na biso ekende liboso judo de temps en temps tokobeta masolo nango tokolobela yango mpona lelo tosuki awa parce que TV ezali ngonga TV ezali timing baprogramme ezali ebele na kati ya Vom Télévision bokolanda yango na bokebi topesi bambote mingi na bino balandi ya Vom Télévision balandi biso mpe na bokebi bondimaki pena komipesa pena ntango ya kolanda biso na kati ya betano na liboso ya betano na bino topesi pena matondo mingi toboni bongo kilandi mambo tsakala bambote mingi na bino kilandi musiku esika bozami mabote kilandi mantanga mama ya bana bambote mingi na bino fuma mvula makese tekadiomona bambote mingi na bino na letude tia bambote mingi pena kilandi mantoni bambote na bino mingi babilandi tu kilandi ngele katatu enseignant monene ya Vom mobimba topesi bino pena mbote mingi
Nous sommes une équipe technique qui sont équipe sommes qu'on a le lobo tout le monde bon tata mbala mantabila petit mais costaud MB Pro et matono mingi na bino boka boso ngi biso pena le teni à cadrage et quoi na montage tout le monde bongo tata timba les superlatifs sans oublier de te quoi ni maisha batala ki pe wana teni à cadrage et no kondombele botale bambote mingi na bino no kontambi koka notre DG dans ngunza bokiti bote bambote mingi pe na bino vamo bimba pesi bino pe na mbote mingi sans oublier assistance ya ndeko mazengo mokolo mwa lelo bambote mingi na bino bazalaki wana pene donc na biso na rédaction mokolo mwa lelo et pona biso na bino tokutani mbala ya sima na manako ezali koya matondo.